Selon la volonté de Dieu qu'il a établi comme autorité, ou il a dérapé. Donc, la cas de figure actuelle du Congo, je peux le soutenir que Kabila n'a pas pris le pouvoir par hasard. Donc, prédestination, mais la façon dont il exerce ce pouvoir-là, c'est ça qui pose problème. Voilà, merci beaucoup. Merci. Tokomi na 4 sur 6. Liboso na émission nyonso tokei na 6 sur 0. Et comme singa depuis kaka papa Marcel Aye tozuba point ngai na renforcer ndeko chancelier Oye e bakisami ma papa Mawabi azalaki pe na azana kati eye pa pesa ki Aye ça fait déjà 4 sur 6 bandeko boza ko lananga soki boza ko komaka bokomona ete statistique nanga eza sans corruption. Alors na bisika oyo tozoko kene na tour partout tokozo bande pa papa mama mise toke pa ya mama Akwala tozonge pa ndeko Roger Kashama et puis nde nakopesa papa Mawabi mutaza toujours na phone et puis ndenga na ko tirer conclusion mukeka ka passer conclusion ngai apparemment ndeko Marcel Malumba en tout cas abeti plus que oyo nga na ko kopesa donc mbangu toke pa ya mama mise. Papa Zambouana na yoki bino très bien. Mais bon convaincre ngai te parce que na ki na question na ngamoko na ngana poser yo et lui ka eko matina suka émission pour mesate mais na koloba ka likambo yo. Tango bino boza koloba boye papa na ngai na kati ya Bible ba konzinyoso na oyo Nzambe atiaki na oyo Nzambe atiaki te Nzambe alobela likambo moko par rapport ya kibokozi na bango. Papa na ngai esika nini yango pe moto nini yango lelo yo akoko tumula mosapina ya lobi ngai ya solo liloba boye yaki na tina ya moto wana nde question ngala zotumba na tina ya ndeko Kabila ngana ko kende sur base ko répondre na appuyer détail na likambo papa Marcel Malumba alobi était il y a une leçon à apprendre raison autre iko lakisa ete Kabila aye awa avec une mission spéciale ya Nzambe ezali po congolais nyonso sikoyo désormais ayeba ko respecter eloko ba ben kombo nationalité soki Kabila ayaka te preuve ngona même que effectivement ezali mutinda mo ya Nzambe preuve yangoyo soki Kabila ayaka te ti ba génération ezali ko ya likambo ya carte pour citoyen na Congo ngeza na ngaka iloko pamba ya kana na tongo okeno ko lokota carte pour citoyen mais je vous dis la vérité que gouvernement eza ko ya premier devoir ko zalango olinga te peu importe nani ngwa ko leka wana soka zali vraiment mwana ya Congo carte pour citoyen ya Congo nge kota kuna ekozala impossible ou c'est très difficile pour un tricheur oya ko za nationalité congolaise et ensuite Congolais nyonso na data lelo ayebi ke mabele na eko ezana valeur makama kotika village ya kovana Kinshasa o abandonner kaka ba kolta na yo ezate po kolta ezaka na Kivu kuna nana wa yebi te ke so i kolta lobi ko mona na bandu nute na ba Congo te bisika parti palate mutu nyonso après république oyo ako reconnaître ko respecter mabele ya bakoko na ye biloko so i Kabila ya kate tolinga to continuer kaka nezi yaka ebaleke ndaka ka bo sans direction mais siko nous savons bien que un mopa ko yiba yomboka même bana 50-50 bakoza sous espace te na Congo lo bazambwana bazalate donc voilà leçon oyo ngai en tant que chrétien apprendre ke ko ya Kabila Nzambe mutatindie po ya ko fongola zambwana misu kekeba kikongo kinsi basakala kana ote amwe ko zana likamusu soki na répondre yo talo to kena ndeko Kasham mais ko ino ko lo bali susu ponde ko des vena na pesinga signal te ke papa donc soko za ongo la ndelanga yaka na ngai te makoko lekana na moto musu na yebi ke mama mise lito ipona ko kotsa ngo za kama tata yo to bunda no ba mission ebele na yebi te ndenge na ko kotsa lito ikuna ngana we simba kaka te na lito ya kayo na pesa kayo mais wana c'est ça mama mise tembeza te mutu na nature na pe garder yango bongo yango na to ko linga kayo na pembe na biso papa Kashama na pesio antenne kuna. Merci papa Napsoza mwana. Omoni moni tango tozoloba makambo oyo. Vraiment la plupart na biso nyonso tozali awa na koyoka pe batu nyonso to nazo comprendre que ben intellectuel bazali. Il y a ce qu'on dit établi
tant que toujours babi autorité tout établi. Donc ça dit mutuana Nzambe mutaponi a teye. Ça dit que Nzambe alobi ngai Nzambe na tie mama musée présidente na Congo a tie yango a établir. Mais parcours ya mutu ndenge Nzambe asalaka mutu soko moni mutu lelo ake okota na maison moko boya magie ake okota na ndako nganga simbi kisi na ndenge na ye okoloba teke Nzambe ayebaki mutu wana koleka wana me ndenge nini ye mutu akela ye ndenge nini tiketi akota kote wana asimba makambo wana akoyi pe kosala ke pona kote mususu yango moni place parole de Dieu zoloba biso que non il nous a laissé la liberté de choisir entre le bien et le mal. Mutu oyo aye na minduki abomi batu nzela ti akomi président. Yo loba que non autorité établie par Dieu. Donc ça dit que il faut bomana no batu po oya okomana no mokozi place wana. Nabucodonosor, mon frère, Nabucodonosor abomaki avant akoma na Jérusalem. Atie funaki bango. Ordre Nzambe. Il y a une différence entre parcours ya mutu oyo Nzamba yebi ke makambwane ko salamela na bomo na ye na koloba que mutu wana ba établir ye comme autorité Nzambe mutu wana a établir ye comme président autorité mboka wana. Il y a une différence. Il y a une grande différence entre ces deux-là. Parcours à mutu kotamola mutu ava botama Nzamba yebi ko botama o kutambola boy o kenenzelo. Mais pour na yo ozala mokonzi ezali eloko ya jeté Nzambe soka tie mutu wana place wana akolinga te que ezala lokola ye moko na maloba na elobi que non ba parole na biso ekozala jamais na ba erreur na ba faute te. Donc akolinga ezala correct parce que mutu mona ye azali Nzambe azapeto azali polele. C'est-à-dire mutu soki abebisi na nzela na ye mutu nyonso ako comprendre que non mutu azalaka mwana tovandaka na aza mwana malamu mais ndenge nde asali kamba boye. C'est-à-dire nzoto na ye mutu esali bato ba comprendre parcours na ye aza mutu malamu avandi na bato bien mais na faute moko boye nde bato ayo comprendre. C'est à ce moment-là on peut comprendre que ezali nzoto ya mutu nde esali etumbu lokola Moïse balobi na ye beta nzeto une fois po sa ya nzoto etindi ya beta yango deux fois. Amonaki bokonzi na kanate mais azalaki autorité o Nzambe atiaki ozomona mais parcours ya Moïse ezalaki ndenge nini eza malamu ti kaka na faute wana nde amoni nini ya kanate amoni yango na musika akufi mais oyo tozana ye na mboka papa bososola la parole de Dieu totanga ngo nde tozotanga te lokwa tozotanga livre ya histoire totanga ngo mais totala ba critères la pension na bitala na 13 na Romain 13 no yaka na 4. Ok, okiti na 9. Romona que mutuana azali établi à cause la jamais na adultère na kati na ye, à cause la jamais na convoitisme na kati na ye, à cause la jamais na makambo ya mabe, à cause la na amour. Donc mutuana so azana amour. C'est ainsi au que mutu azali établi par Dieu. C'est son autorité et outil pas Nzambe. Mais ce qui a causé la namabe, okomona ka ozala pini directement parce que Nzambe azanzambe. Ako punir directement pour mutu to comprendre ndenge salama et pas à Moïse papa. Mais autorité, toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire ngai le mutu oya akozana komi mokonzi bomoni kaka bokonzi na ye et bongo ba ministre bazokende azalaki sinzili awa akena nganga komi boy asimbi biloko akomi ministre pa yo wana komi boy loba autorité wana eza ya Nzambe mutatie wana ezali parcours ya mutu Nzambe ayebike akolekane ba chemin wana nyonso tout parce que yaza Nzambe ayebaka futur ya mutu ayebaka oyo koya lobi ya mutu ayebaka petinde mutu akokota na mabele ayebi mais atikali mutu yo soko lobi okay na minduki oboma bato koma mokonzi okoloba ke non Nzambe mutu a établir ye place wana vraiment to solo kana malamu okay osimbi kisi na nganga okomi na mbongo ebele okomi boyo okomi luka posta munene okoloba Nzambe mutu apesi ye bokonzi wana ezali parcours na ye mais Nzambe mutu atie wana te ye akio luka na ndenge na ye mutu Nzambe asali alukaka pe makambo na ndenge na ye moko sans pourtant consulter Dieu. Si à quoi arriver dans moment oyo akomi nango na bakokoso akomo luka Nzambe
nzambe aya kobikisa ye nzambe asauve ye bongo sikoyo soki ezalaki autorité ya nzambe akoya koluka su nzambe asauve ye papa tokende wana nanu tobeta sikoyo kati ndenge wana parce que ntango yango ekomi mokie nde todevelopaki yango mosusu mingi mpo tocomprendre ke eza na baautorité mosusu ezali établi par satan ye moko eza nzambe te mais parcours ya mutu nzambe na oyeba ke akoleka na ye wana mais ezali ngambu na tie ye wana te mais azoleka wana parce que parcours ne eza bongo po peut-être ndenge ndeko na nga chancelier auta oloba wana po ete ya ntango mosusu bato mosusu mais ezali parcours na ye ekoleka wana mais bokonzi wana ye moto aétablir yango te eza seulement parcours na ye ya bomoto na ye ndenge moto abotamaka ti abandi na âge ya puberté akomi majeur akomi père de famille ayo ekoma koko ti akufi baparcours wana nzambe ayebaka yango mais misala esalamaka na parcours ya mutu mpe azalaka na chemin na ye oyo azwaka sans pourtant consulter nzambe merci nazosolo malamu merci ndeko Roger na banza support na yo ya biblique ba exemple ya Moïse opesi na exemple ya Abimelech nga napesaki na banza ebalance bien mpona kolakisa ete parcours ya mutu mpe ezali mpe na trajectoire nango oyo ezali ke eza matata mpona koyeba soki réellement oyo euti mpa na nzambe ukoma donc place oyo température échange te toza kaka 4 non mpona présidence ya Congo et puis non 4 mpona oui et puis 6 contre non donc elingi lobake toute autorité vient de Dieu na côté ya Congo tozali kaka na ngambu température eza na C toza kokontinue kopesa baloba ya 2 minutes na banza na keye epai ya mama akwala après mama akwala tokokende epai ya papa mawapi moto aza na ligne epuis nde mbala nkomi epe après mbala nkomi na sukisi donc toza na 3 bato ya suka ya 2 minutes batikali naza kopesa sikoyo na mama akwala opesa oyo yo conclusion na masolo nyonso ya mpoka oyo concernant toute autorité vient de Dieu na yo lokolo ozalaki depuis ebandeli nyonso ezala bambata na gauche bambata na droite tuta kaka mpona 2 minutes na yo to 3 minutes na oyo etikali a vous mama akwala papa na ngai Joachim mawa mingi na ndenge olobi te yo olamuki kaka ntango Joseph Kabila yo na pouvoir eza mawa mingi mpo na yo soki nga namoni bakongole balamukaki déjà tango Joseph tango nde Kabila kokota bakongole déjà bamonaki te non moto akoya kobebisa mboka déjà wana déjà bakongole basi balamukaki ndeko na nga yebaka ke Joseph Kabila aye nde mpona asilana na nde Kabila un point très à celui qui a après je me continue mais il y a pas de problème pour la Congolais non il y a pas de problème pour la Congolais et ali tango bato au moins ba film western tango bokeko yiba mbongo na banque après il faut ba minga mususu ba bomba ba ninga et wana ya yiba accomplir en ande Kabila un point très c'est ça on a que le Congolais déjà na si ça c'est ba Congolais ba lamuka ki déjà depuis kala soki yo lobi ke bakongole balamuki kaka sikoyo wana donc oyebi omona wana miso akomona te banani bakimisaki mobutu déjà bakongole déjà batelemaki déjà balingaki su mobutu te oyebi yango bien mais ndeni yo koloba ke bakongole balamuki kaka sikoyo non bakongole basi balamuki déjà lobi kala soki yo moko olamuki sikoyo wana nde faute na yo moko internet eye kosani internet eyaka kolamisa bakongole depuis kala yebaka ke bakongole balamuka déjà ntango moto akokota déjà na internet akolamuka kozongisa bakongole nsima te ke balamuki kaka sikoyo ndeko na nga okoseka na yo bien maintenant toute autorité oyo koloba ke toute autorité donc autorité oyo yo korelie mo autorité na pouvoir politique ce que si moi je comprends bien on va relier mot balobi que toute autorité vient de Dieu et l'ingo le bateau autorité oyo moni ezalika autorité politique mais non moi je dis non maintenant autorité on va combattre bazui en veut pas nani bazui on pas Satan ba autorité oyo ba combattre bazui ba telemi oyo ba kosala ka ba révolution awa na poto wana ezali autorité te donc autorité oyo tozo loba oyo ezalika autorité politique mais non balobi toute autorité donc autorité à ba combattant pe euti na nzambe maintenant soki autorité ya ba combattant euti na nzambe soki yo po lobi que autorité politique pe euti na nzambe alors sikoyo l'avenir nous dira soki autorité